oyo papa sabi ça va tika nazo mwasi na ngai na pesa bango nde azuka ka mwasi ne ke mwasi ya ndumba wa uteko za wapi na Bethlehem nespa ya Yuda azuya tilike na libanda et puis bakangi porte papa se baza ko senga yo papa sa remplacer place nani mwasi na ye mwasi ne tamba azwa ke na bakena na libanda bande ko na ngai bondimbisa ngai me oyo esa na Bible na banza pe mama anoke na ko tanga yango Bible lobi ete mibali basakanaki na mwasi oyo jusqu'au point où asenyaki mabe baye kozongisa na batongo tongo na porte ya ndako papa paseta mafungoli porte amoni mwasi na porte boye alembi aza kosenye partout basakanaki na ye Bible lobi nombre mibali oyo batambolaki na ye te mais Bible lobi ete basakanaki na point où mwana mwasi makasi esilaki ye kosila somo saga na Israel saga bana Israel otza koloba siko Benjamin libota ya nani ya nkolo Yesu metala saga sarte siko soki na moni bongo ceci pe moi ça on ba futa ki oye mabe asalaki bon nyonso eza kofunda te na lobela ki yo deja ke ba mama ebele bovana mabala mikolo yo mwende bisiso yo na mbali na yo mama pardon na pesa la bino déjà conseil na nina émission ya les hommes na mariage na femme mariage na célibataire ete yo mwasi tango za déjà na ndako mobali ba problème nyonso sana yango fanda na porte na chambre yo na mbali na sala nini silisa yango mais soko bikatika na kende pa ba para na ngai na zo pa boti na ngai sava kuna okende makambo ye ko kuta na mwasi o yango yo parce que zo ke pa ba para na ye bas même si mobile yango benga zo benga na zo le machete nango bamba yo vanda na yo kana libanda kana le kosila na aya ou bien kene na ba famille ya ye mobali kime na famille mobali ke tala boye ko zonga na ndako na biso tala ndenge nazalaka tala ndenge ndeko na bino zokosala nini azo traiter ngai siko ngana bana nga bino bosala nini bo supporter ngai condition na ngai bino bosala nini bo supporter ngai mobali otako yo kitu ina otike pa para na yo kuna ba para na yo mobali bakoya ko négocier na yo mwana wa mobali kete pardon zongisaka nini mama na bana mais soki yo mwasi okimeli pa ba para na yo eko coûter cher na ba angle ndenge na ndenge mibali baza na pemi bakoyaka ko tenter ko déranger yo parce que okasa yo komi nini libre nde makambo oyo mwasi oyo tala siko le fait ka kimenda ko mobali ake na libanda kindumba ekutie ya une fois te ya deux fois te ya ba milliers ya mibali basakana kina ye mibali nyonso pire que mwasi ndumba et puis problème okotika la jamais kosila tant que tozana na bomo problème okotika la jamais kosila libala nzo na problème nango ekote Mexico yoko sala tout aussi sa problème ngo. Et puis problème na yo ezate ka l'air ne so tika na benga batu ba ya kosisa papa pasteur siko baza pa pasteur monsieur pasteur ngo asiko silisa ngote mama bikuli ata la ngama kamba za pa mama bikuli asiko ko iko sisa makambo oh mama makamune so kaka yo wana ozoka no bimisaka libanda si ozo kumiteka ka yo mwana na ke para na biso yo yake pa banani tu para na yo siko kuna kindumba ya somo sa nini akuta na yo papa seta la mra na tongo na alobisa ki mwasi wana te azuye kaka asena msima ya mpunda na ye pu abito kei okomona tanto okoma wapi na ndako kabala bakomi sikoyo wapi na ndako ye papa pasteur tamba koma ki na ndako papa pasteur Bible lobete papa pasteur aswaki mwasi na yona akata ke na 12 biteni ya sansa ka seska ndele bakata ka ngulu na ba quartier 12 quartier pendant 12 quand passé 12 kanda parce que moi ce n'est pas sambousier publiquement moi ça ndenge wana za suna valeur te mama anelo ko nyoko sala na tangu moi so zonye pa boti na ye bon kuna pa boti na ye oyo kele sango te mibali ndenge na ndenge bakoni ko tene na ye boko so ngise suna ndako si o sambo ja mobali te papa wa sambo ke na ndenge mo ka sarte ki danger zala ya basi ko zonga epai ya banani ya ba parents danger pesa la yo pa pasteur to yo mondimi ya ko bala ka mwasi o tester te vi na eza ndenge ni parce que kaka bolingo ya solo bolingo ezali mais faut pas que ba ko contrôler un peu tout autour ya mwasi o lingi ko bala pa pasteur azui etene liboso ale yo ribe zwa ribe nani wana suma ani bana leya mwana leya na Jacob parce que azo kabla mwasi wana 12 tribu azuli susu mosa mbale yo Simeon zwa no azoba kana no kolo yo Simeon zwa
azusuzu kati mswati kingo abwaki yoshida sala nini baka 12 tribus nyonso ayesusu ale loboko mususu yo Dan sala nini zwa mususu yo Neftali zwa mususu Jacob Joseph zwa mususu Benjamin zwa mususu aye Gad zwa Neftali zwa akaboli nandamu kome 12 bitemi ya abi zabulo yo sukulale makolo matoi ya yo zwa kuna bana nyonso de 12 tribus apesa yi bango biteni tous les 12 tribus ya bana Israel bazwaki eske za kombo moko na zanyi koloba awa ya bana nyonso oyo ya nani ya Jacob Asha abi yoso Asha ale mukongo ya yo zwa bana nyonso le 12 tribus na bana ya Rachel na bana ya Leya apesa ki bango biteni na bana le deux servantes Dan na nani les deux ba sera ba serviteur na bango peso bo tsenga ba servant na pesa ba komo na Dan Asha na Neftali bango ande bana nani Dan na Neftali bana Rachel va servante Rachel et puis Benjamin et Joseph bana yemo direct n'est-ce pas bana nyonso wana 12 tribus bazwaki kiteni ya nzoto ya nani ya mama pasteur nyonso oyo mama ani mpona nini c'est parce que pasteur oyo azalaki deja ya kopengwa na mabala ya nini ya nzila nzenga mungu soki esili valeur nde babiloko eza koya me mama ani na ntango bato baye kotala babi makambo bona tomonango na Israel te moto akende koboma nzoto ya mwasi boye atiango biteni mama na ngai ye likambo euti wapi aya asilika bie nasali boye paseke bino nyonso na baye bino baba na Israel makambo osalinga baye makambo na bitala makambo yelinga aexplike likambo yelinga abi eleki na vile ya babenjamin te babi oke tozokende kuna tokonvoke libota nyonso ya babenjamin baexplike so nani yango asali nini mosala oyo mama ani saga elingo ya kati na Israel bankolo mboka baye wana bakutani na bankolo mboka ya Benjamin wana batuni makambo nini osali kuna bopesa biso bato basali nini mosala oyo ya sarte oyo na mwana ya bato ya mwasi ya pasteur ki ye ndeko na bino mpe kaka Levitiko mpe lisusu rende mama ani yango oyo basalaki mutu nyonso akokangama ete ye mutu asakanaki na nzoto ya mama pasteur oyo mutu anatana tokozwa ete boma ye 12 tribus nyonso bayokani bongo me tribu moko ya Benjamin bankolo ya village bango baba batwalu muna mawa libota nkolesi baba batwalu muna mambu babi biso barina bino tokoparticipe te moye mpe topesa bino bato babomaki bato oyo baza te pasiki bango na basasure na mpe babi keba biso babenjamin batosali likambo oyo soki tobi topesa kombo ya bato oyo basalaki sarte oyo bakoboma bango te bato yango banani bakoboma biso na biso kaka babenjamin te yango wana biso be bitumba oyo tokosali tokokota te bazongisi na le 11 bandeko na bango babi bagrand frère bango nyonso babi bagrand frère biso bitumba oyo tokosala nini tokokota te tokopesa bino mpe liste ya bato oyo basakanaki na nzoto ya mama pasteur wana te bokende kotraite bamakambo ndenge bokotraite yango badese nyonso bokozwa je m'en fous oyo comprendre nga libota ya nkolo nyonso bateti na Benjamin oyo teti ya somo babika benu buzonki nduko batukota babi aha bolobi boye sava mama ani saga na Israel oye makambo basalaki babi oke lokola tozalaka 12 tribus bazwi kombo ya tribu ya Benjamin bakomi awa Benjamin bazwi Gome basali nini baefase kombo ya Benjamin babi bana lelo yo bosana kombo ya tribu ya Benjamin kati na bana ya nini ya Israel tokokombola tokoefase tokobaleye tokoeraze bato nyonso oyo babengami kombo ya nini babenjamin tokotika soso moko te ntaba moko te mama ani saga ya suka elingi ekota nde place oyo tolingi tokangela mateya na biso ya section oyo po ntango tokozonga semaine prochaine
toya kokontinue koloba saka nini yango elekaki na bana oyo ya Benjamin eke kombo na bango ekomami na liste babomi yango oyebi lisusu nkoleso ava akufa na miniti asuka atali boye nkembo nde eza koyafali baya koyamena 12 étoiles 12 apôtres me atala boye 11 kaka aza komona moko eza komona te nini yango elekaki lisusu wana pane 11 kaka nazo komona do moko aza mwana ya libungi ata mpe esili ya koprepare su 12e me nani yango mpe mutu wana aza nini mwana ya libungi ayebaki te nde personne apesa ye bango mbungu abinosi bomela nini makila na ngai bolia mpe na nzoto na ngai nde personne ya Juda Iscariote ntango aliaki asalini abimi nkoleso akomprendre ke moins 1 nkoleso atikaki mabele oyo atikaki kokisa le 12 étoiles te le 12 disciples te parce que Satan a